Zomona, moi la mobile bato souffrir. Souffrir ma casse. Quand c'est sûr que commis, tu es tous en abisso na licoambi tout aux bien. Au simbi pour mon pas télé mi bien les mobile sur toi télé. Mais tant que je suis comme quand maman qui a maté likolo na a mati peu bien. Mais au centre mouvement on y surtout mobile à ça pour nous pas pénétrer en fait. Mon bail n'a pas ligne. Donc, je suis tout dans ce qu'on a. Mais nous avons dit qu'on a ciblé pour le moment na mito na katanda kunanga. Dans ce moment qui tata moi sinanga, azana sima. Ya makambo nyonso. Nyonso. Oh bango basenga. Ni oya pesa bango. Ni oya pesa bango te baloba. Na suna ta ya obomba te. So ipa ko boya ngana kenge. Na oke na ngai. Siko na kosa. Maman, so likambo ezali. Pas ko luka yo mutu mususu étranger au gérer likambo de sa famille. Et ça rappelle possible. Tandis que ngana zali poto solo biso monga mona za mieux placé wana. Et yana butu yana moi. Na yakate. Maloba nini oyo yo oyebisaka. Maloba. Nitinga na yebi yote. Parce que nini ni yo likambo azana ngoya munene bongo oyo eza secret ya famille. Akebenga mutu mususu to arranger biso yango. Mutu asali déjà la mariage. Ata botiti. Troisième année au bota. Quatrième année au bota. Il y a des problèmes. Aïe sanga boy. Comme na yo na mobile no wana ya mbongo wana. Comme boyo def sanga mbongo bo simba bana totala. Aïe sanga luba bongo pona. Wana mona noté. O baby slam so tunanga ki mobile cité pona nini? Na ki baby sune. Mais pas maloba no mape wana et quitter ni na ngai. Il pour besoin de nous individu mon kobo. Mais est-ce qu'on a comprendre de vous à maman pasteur? On a lobby boui. Ngam na lobaki bota batala. Te kasi on a lobby. On dit que c'est tout ko la français bible au nom de Jésus. Matoye funga mamunokolo ba matoye funga mamunokolo ba na kombo na Yesu. Matoyi na ye na malobe fuma. Ngai mama Lutumba nakendaki na prière ya convention o esalamaki ya papa Moïse ayaki awa. Nakendaki kuna na mwana nanga azaki banda inane azaki koloba te tindenga kokisi 23 ans. To kendaki kuna papa abondelaki pona ye na moni akomi koyoka pe koloba. Yango na pesi nzamba ozana merci pona bolamu nyonso azosalela ngai. Shalom bana nzambe kana ngezalaki kaya depression makasi na banda kolala te na banda koganga na banda koyota bandoto mabe na kondaki na silaki nzoto bamemaki nga na hôpital psychiatrique na dépensaki mbongo ebele esimbaki te. Or fallait na sala mémoire na ngai ya fin de cycle ba dépensaki koleka même na classe. Prophète moko ayebisi biso eza likambo kokende hôpital te eza likambo koluka nzambe epa na ye moko esimbaki te tokende na ba ministère ebele ba prophète ebele simba ete mais nakumisi nzambe ya papa Moïse po mokolo bamemaki nga dès le premier jour epa na ye asimbaki ngai mutu na ngai komaki stable ezo chauffer lisusu te na komi kolala pongi na komi kolia nazoganga lisusu te na omona su bandoto mabe te. Or ce n'était pas le cas pendant 4 ans nde na pamboli nzambe ya Osana yo kumisa nzambe ya pasteur Moïse na oya tout ça na kati na faye na biso tumusali mingi na problème ya divorce otambolaki par-ci par-là tokutana ba prophète ebele lisusu basinga biso bambongo. Alors lelo tokutana pasteur Moïse asi kosala biso délivrance. La délivrance wana akangoli biso harmonie ezongi na kati na ndako esengo ekoti na kati na ndako mwasi tanga tokomi kosola malamu tozali mpe mpe kotalana lelo esengo ekoti yango tokokumisa nzambe na ozana aza malamu. Mais au kumisa nzambe ya Osana po ça fait 2 ans passés dans un problème sérieux à misu surtout ce mois makasi flou na komona distance te mais ndenge na ko leka délivrance na remarqué un changement bon makasi sans lunettes na zomona clair donc na kumisa vraiment nzambe Osana zo sala donc na moni ke na olata le lunettes te ya on est au kumisa nzambe Osana Na lobaki déjà ba maladie oyo wumela katango molai oyo esila kate ezalinde de
démoniaque badivorce ebele tozokomona ntango nyonso awa ezali mpe kidoki boya nango epai na nzambe nde bokobika nazozela bino na moto. Shalom, shalom, peuple de Dieu, que Dieu nous bénisse vraiment abondamment. Merci. On a des téléspectateurs, on a bisogno surtout, bah mourir na biso. Il y a émission, bah mourir na bah mourir, il y a émission Chebiso, il y a émission na biso plutôt Bravo Jésus, où ils a la Katia chaîne na biso Chebiso télévision. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse vraiment abondamment. Nzambalola apambola bino, borota la biso, moi mingi, boroyo kamakambo e kolekana. Ndeko ya mutu ya tozo benga bino vraiment ya ko se réconcilier na Jésus-Christ de Nazareth tozo benga bino vraiment ya ko pesa bon mo ina biso epa Yesu Christ Masia parce que ndazali kolope mobikisi na biso esengeli na biso to la chemin o eza ya Christ ezali chemin moko ya malamu eza tellement na ba avantage eza tellement na bolingo eza tellement na espoir eza tellement na confiance kati ya Yesu Christ Masia ozala na kimia okobika bonté okobika Galate 5 22 le 9 fruits de l'esprit okobika ngo kati na yo eza nzela moko ya malamu soki oza na makambo ezotungisa yo nano lobi te ekomi na kati ya motema lokola problème oza ko se sentir lokola oza coupable de quelque chose n'hésitez pas à chercher de serviteurs de Dieu soki omoni keza blocage, peut-être aux instabilité, mais quelque part, aux oreilles, s'en sortir, en fait. Cherche la face de Dieu, cherche le serviteur de Dieu pour que Balakisayo ligne, Balakisayo marche et kozala malamu mingi. Voilà, merci beaucoup à Papa Eli, Sinandoukou, pourquoi pas à Papa Monsolo. Merci, que Dieu vous bénisse abondamment pour ce travail, vraiment un travail merveilleux. Nakati ya Chebiso télévision, que Dieu vous bénisse abondamment. Mami Monsolo, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse tout le monde. Aux besoin comme un membre, au soutenir l'émission Bravo José, n'hésitez pas à nous appeler pour que tout intégrer au Nakati groupe. Nzambe, akozanga te kopambola yo, bande konyo sou misana d'habitude de soutenir les enfants, les orphelins, bakaw est difficile, bato bazana ba problème, bana bisika on la te. Vraiment continuez à le faire. Nzambe akozanga te kopambola yo. Yaya, bonjour. Vous allez bien, madame? Oui. Abengola kombona. Mima. Mima. Ok. En forme. Déjà, moi, on tout naté, marié, célibataire. Namon, déjà, tu es marié. Combien d'enfants? Non, pas encore. Pas encore. Non, beauté. Ok. Pas de problème. Nous avons fait ça. Nous avons fait ça à Bana. Tout bon là. Avant tout cela. D'accord? Okay. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tout ce qui m'a montré ça, le beaucoup nayo, tout pamboli yango, na selo beaucoup nayo, tout ce qui bande koba kota la biso, Seigneur.
yo ndo opesaka solution, yo ndo okotisaka kimia, bakimia ekota na kati ya bandako ya moko na moko, nguya na yo esopana na bavie ya moko na moko, présence na yo se manifeste na bandako ya moko na moko, bapapa bamama bilenge na saloboko na yo, Congo mboka na biso république entre te sainte main, na kombo na Yesu Masiya, amen. Oui, maman Mima, na yambi yo, na kombo na Yesu. Merci. Asepeli lolengo ya mbinga ma chaîne na yo me. Merci maman Weti. Maman Weti. Oui. Merci maman Weti ndingo ya mbinga vraiment nasepeli makasi. Mais na ye osunganga vraiment. Na ye osunganga na problème moko ezotungisa donc faye nanga makasi. Na ye awa na yebi koza mosali na nzamba solo. Na yebi ke bata mosusu bino bomonaka biso bato komona te. Ok. Samba pambolinga na zwi libala mais aza na bana te. Nazozwa chance ya kopesa mobali na mwana te. Nazoyeba te. Nazoyeba te eza nini. Apesa nyonso na famille nanga. Apesa nyonso. Parce que nga bapaka bakufa moto abokolinga eza tata mwasi na ngai. Ok. Ndeko papa na nga. Apesa nyonso. Apesa nyonso mais eza na liloba moko ezoyela nga oye ayebisa ngai. Ezorapele nga ke bata mosusu akoza na nsima ya kobotana ngai. Wana nani? Wapi? Wabokola yo? Oyo abokoli ngai. Awoka abokoli. Oyo abokoli ngai alie mpe biloko na ngai ya libala. Siko nazo comprendre te. Nde batango mosusu ozokanisa peut-être kozanga kobotano eza pa na ye. Eza nazo bon nasi na sali 2 ans na libala. 2 ans na libala nozo concevoir. Nazo concevoir te. Na ye presque mosapi moko elokotaka esili te. Yango na ye pa na yo mama osunga nga vraiment libala na nga eza na danger. Na age naza oyo vraiment nazoyeba te nakokende su wapi. Nakokende obanda su wapi mpona banda su okende koluka su obalinganga donc makambo wana nazokanga su te. Yango na ye pa na yo mama osunga ngai. Osunga nga presque mariage na ngai ezwa bomoi. Parce que yo oza mosali na Nzambe bata mosusu nde na ye boye bata mosusu molimo na Nzambe moto ekambi nga na ye pa na yo. Yango napesani liboso na yo. Nazondima ke tata mwasi na nga aza na nsima ya kobotana. Aza na nsima ya kobotana ndenge nini? Eloko nini oremarkaki? Presque mobali oyo abalinga azalaki précisément mutu oyo abando tindanga mingi na oke changer mbongo epa na ye. Donc mobali no aza changeur de mbongo? Aza changeur ya mbongo. Abando ke changer mbongo epa na ye. Mais ndenge alinganga natikala mpe kondima te ke ekokoma mpe réalité lelo akoki obalanga mpe okolatisa nga alliance. Ok. Ondima te. Mais eyo kosala ke eyo kokoma bongo réalité. Mais tata mwasi na nga presque babiloko nyonso oyo bapesaka mpona papa azwa ezala baveste ezala nyonso tata mwasi na nga azolinga ye azwa yango. Abanda olinga bongo ke ye azwa yango. Donc bapesa ye biloko nyonso. Bapesa biloko nyonso na baveste nyonso tu mpo apesa mobali na ye. Ok. Mais bandeko mosusu ya papa bayebisa ye o yoki osalema ndeni yo oza mwasi malgré tout obokoli mwana osaleli mwana nyonso otangisi mwana nyonso. Mais yo salema ndeni ke na bavesta ya papa basala nini bapesa yo. Na nsima bo bapesa biloko nyonso. Bapesa biloko nyonso azwa. Ya kotikala kaka makambo yango ya baveste wana. Akomaka otungisa nga soki naki kotala eza kaka veste na nga veste na nga veste na nga. Bon nayaka ozonga na ndako nkomo boye nakendaka kotala ye bon maloba ne ezaka mpenza bien te comme te aloba na ye déjà. Ok. Bon nasi na misana na nga na maloba na ye. Ntango naki kotala ye azongi so makambo baveste wana. Ntango nazongi nabondeli chéri na nga bite. Bon na olengi kaka ya mwasi na mobali. Nde mobali na nga te foto sombelaka tata mwasi veste topesa ye. Mobali na nga alingaka komplika nga nayebisaka bite chéri na nga soki olinga nga sala yango. Tosomba veste tokenda inde nga na mobali na nga. Yendo tika veste wana epa tata mwasi na nga. Topesa ye veste. Tozonga na biso pe. Bon nayebi te
nayebi te. Nayebi te na onga na osentir mpona tata mwasi na nga nayebi te. Parce que nazomona mwana mobali bato azosouffrir. Azosouffrir makasi. Kasi soki tokomi soki toza na biso na likolo mbeto toza bien. Osimbi mpo omoni mpe atelemi bien nde mobali nyonso to atelemaka. Mais eloko ya pasi soki amati likolo na nga 2 minutes eza ebele. 2 minutes mama eza ebele. Faut sentir mobali alembi. Kana lembi. Alembi komona moto bato ndenge azosouffrir. Est-ce que aza na posa amema bana? Chaque fois que vous en dites? Oui, à chaque fois. Sali caresse. Caresse ezoleka nango be mama na ngai. Donc on sentir que awa oza na mobali na yo. Mais tant que zo okoma kana mama ki amata likolo na yo amati pe bien. Mais au sentir mouvement on nyonso to mobali asala ka pona ko c'est pas pénétrer en fait. Mobali na nga lembi. Donc amakambo nyonso to wana nazokokambo lisuti. Nazokokambo lisuti. Yango na ye. Na ondima ke tata mwasi na nga aza na nsima ya kobota na nga. Ka po abando réclamer veste. Bon, eza na eloba moko nazoyeba oyo ayebisa nga. Abenga nga na telefone te naza na besoin na yo. Akenda ayebisi nga ote nde naza mwana nga na problème na tuni mama. Comme na sina message da ko benga ye mama. Mama problème eza nini? Ayebisi nga naza na besoin mobali na yo adefisa mbongo $1000. Bon, aza mama fona sa nini na yo kina na yo kakai. $1000 ou $8000? Te $1000 mobali na nga adefisa mbongo $1000. Nga na yebisi eboye. Na oyo sengi ezolokwa ebele. Po na mwa musala mobali na nga salaka. Mbongo wana oyo sengi eza mwa ebele. Mbongo oyo sengi to boyi te. Nga pe na boyi te ke na ozoboya presque na kendo yebisa mobali na nga ke tala nga kutu na boya ki te. Po nazomona nga de nazovivre na ndako na nga nazomona oyo sa nini ezolikana na kati ya ndako na nga. Na yebisi tante na nga na bite. Mbongo oyo sengi wana eza mwa ebele. Bon. Na lobaka su loba musute ya banda moko loba ndenge kaka lobaka. Otelema na nga na obima ayebisa nga nini o comme na mobali no ya mbongo wana bosimba bana totala. Tango ayebisa nga bongo bonga nazwaka ngo na likolo en fait. Nazwaka ngo penza ka bongo ka kandi ba mama balobaka ndinga lobaka. Mais yoko tala ke onga nazo subir pour le moment na minito na kati ya ndako na nga nazomona ke tata mwasi na nga aza na sima ya makambo nyonso ana osibir oyo mwana bato osibir na kati ya ndako. Ok, mobali no azo réclamer to yo moko kande ozomona ke oza suna siete. Bomba nazo kokame donc nasikala pe koyebisa ete. Naloba tata mwasi. Nasikala koyebisa ete. Mais nga na ondima ke liloba wana yango ezosala ke nga na simba bana te. Po ayebisanga bongo ke na yo na mobali no ya mbongo wana comme na singi bino mbongo boyo defisanga bo simba bana totala. Yo za mama. Yebisanga na na ope na zo mone zo salima na kati ya ndako nanga. Na okanisa nani. Ata mwasi nanga aza na sima makambo. Yango na ye vérité mobali nanga yebi yango te. Akoyeba ngo kaka lelo. Ok. Merci beaucoup. Mais tant que vous avez na moment na bino intimité na mobali no na ulambeto. Parce que ba réaction mobali no ezala ndeni. Après ndenge ezala msusu alingi asa mouvement wana omona ni mutu no ya bowayo elembi. Ni kasi. Ngata ngwesele mabongo. Tango esele mabongo. Donc bon, alobaki eloko te. Mais oko sentir ke aza mobali face à nini ayoka pasi. Tango na kotuna e papa nini
ayebisa nga kaka eloko te me nga mpo na nga siko esala nga mpasi nga nalelaka na ndima na don namilakisa ye te ke ayeba ke na olela ederange ngai ye mpe dérange ye soki ezalaki atake te ya komona ke mobali mosusu kende mobali mosusu tomonaka ou bien abimi ou bien ake kosala ou bien nini aye moni bata mosusu yo te mpo nasalaki boye mobali na nga te Parce que tata mwasi asengai mbongo ezalaki mpo azwa yango libela to bodefisa ye pri bo azongi ye alobaki todefisa ye mais selon nga ndenge na comprendre akokai kozongisa yango esu te parceke bino moko boyebi ezalaki kaka mwa excuse moko kape sikoyo kotala na ndenge mobali na nga azali na oyo toza nango soki topesaki ndako tolinga tobanda ofutela ndenge nini tolinga tozala ndenge no bozomona kaka nde bato bazovivre. Déjà sur le plan spirituel, maloba o déjà tata mwasi alobaki eza déjà bwakela bino déjà mauvais sort. Eza déjà maloba o aprononçaki au-delà de tout akobimisa maloba ana te. Eza déjà mauvais sort o ya bwakela bino. Eza omoni na vie nde tozala bo eza bo maloba mosusu bato babimisa likolo na biso elata biso. Et pourquoi soki moto wana pas en spiritualité eza négative et puis soki aza en spiritualité eza négative ba mauvais sort ane elata biso. Pourquoi tant alobi yango toyebaka ke oui c'est vrai totiza à terme que les murs et des oreilles mais les murs et des oreilles banani nde ba mire yango ba oreille yango ezalaka banani makambo elekana na mupepe makambo ezoleka na mai makambo ezoleka na zamba malobe etambolaka pe ezwi forme nango tango alobi bongo atitini ne ezalai nini tango abimisi bongo yo mpo ozwaki yango la légère oconsidere yango te nayebi te bofungola ye porte makambo wana eye efandi kati na bino sala fungola ye porte mama oyeba te ke ofungola ye porte ya diable tango efungama na vie ya moto okoyeba te il faut nde sikoyo na bando otali somoni na moment oyo ndofungola ye porte ofungola peut-être ezalaki sagesse oyo ezangaki oyo osola na ye yango wana eza porte parce que ntango atalaki réponse opesaki ye na ndenge ayebi ndenge bino bovivaka diplomatie ya kolobela ye ezala ye te c'est vrai tu as raison omaîtriser foyer na yo ozomaîtriser budget ya mobali na yo na échange azosala là c'est bien. Donc, deux fois, dans certains points, dans certains temps, déjà, à créer là, il y a problème déjà, Nicolas veste. Comment y a madame Mima, à créer là, il y a problème, Nicolas veste. Déjà, na kati na yo, faut comprendre déjà position ni oyo, tata moi si azalaki na. Vis-à-vis na yo. Bande ko ba oboko la biso ba maman, tata moi si papa de ki ba oboko la biso, mais spiritualité na bango to la maîtrise na. Tata mwasi nanga aza bien mposo na loposo bakesio bozali nende nolobaka non namona ene eloko te eloko moko te nini te mais na spiritualité ya motu tomaîtrise yango te mabe mosusu omona ya baobokolo ezala te mosusu ntango okoti ndako ya libala mosusu tokanisa moto oke libala okomona nde eza bisengo nzoka nde okobika nde bitumba ya vie parce que eza eloko moko dia balingaka te mwasi na mobali basanga poso bosangani bokoaccomplir mission ya nzambe au détruire nini oyo apesa bango te nyonso to oyo bango basenga apesa bango nyonso oyo bango basenga nini oyo apesa bango te nini oyo apesa bango te baloba oui c'est ça yaya nini apesa bango te basaka ta bonke utapesa eloko te nini oyo apesa bango te omoni lelo vérité nyonso oyo ye moko ayeba ate oyeba bango lelo na suna ta ya obomba te so ipa koboya nga na kende na okende na ngai siko na kosa tina nini na fana ndako libala na obota te madame obota tu crois mwana te na sa 2 ans ba to balaki na bango bakomi na bana nga mwana te nazola te nango nini te yaya il faut pas faire ces gestes bon moi na kosa déjà iloko mo bokota déjà alliance bon nga na mon alliance eza pour na mabende ta alliance eza déjà malobo boloba déjà tant tata moi ça c'est la privilège ya kosa likolo na una osa su non parce que il faut pas laisser ni temps na tata moi ça baloba likolo na to za wapi kasi moment nde nzamba zozela okota na intimité yango oyo moment siko nzamba zozela na lebi komona mwana bato so souffrir pour nanga donc
eza na biloko mosusu bakado mosusu akoma oyelanga do nazomitala bonga mpenga kisita onga ekomba nazwango Oh yaya, arrête, tu as kisita ma chérie. Osa kisita te, tu as encore 2 ans. Au moins que mon bal no azo chance te parce que faiblesse so kota na moment o boninga bo sangisana. Parce que ya on va pêcher en réalité osa kisita te ma chérie. Faut te c'est pas nanga. Te yo sa faute te. Faut te ça. Mon bal me passe en faute te. Et ça ka eloko moko amuke o senge to kangango na prière. Eh yaya. Moi, eloko noté ya yo crois en Dieu s'il te plaît. Kotika porte te, kotika diable te. Kopesa e porte wana te. Nabi ke kozanga moi les période moko ezaka très difficile na rata mariage. Mutu nyonso surtout na mariage na étant que ba jeune alinga tant akoti libala azu maman ozemi abanu maman okobota. Eza la bénédiction moko lisusu plus lisusu epesa so esengo na kati ya mariage. Mais kotika tata mwasi na yo te akota na kati ya famille na yo. Ne permet pas ça, yaya. Ceux qui papa zalaki. Ceux qui papa zalaki. Est-ce que l'ingana mona nyonso yo? Non. Siko. Non mona mkwani. Yaya yoka. Non mona mkwani. Oyebi veste yo pesa ki bo pesa tata mwasi. Il ne fallait pas bo pesa veste. Bo fangi tu pesa nini? Ti. Fallait ko zengi sai kaka na banda bokola ngai. Parce na boite te muta bokolinga. Bokolinga nyonso atangisinga nyonso tu na boite aza mama. Abenga ka eli sultansi na ngate na kwa mobenge mama na ngai parce que na mona ka yaza nyonso na ngai na osas ko nini na minito tala ngai donc na kuma na ngai ya mbeto donc na kokaka lisute même si mobali ya ye na ke do kwa keir ye ona ke na ke na tana mwana nga moko donc sani na ndako epasuka te verre epasuka te biloko nde na labi ndenge ko pola ndenge ko sanyo yebisa ko tina na gezani. OK yaya. OK, na yoki yo. Nga na yebi ko oza na tina na foyer na yo. Na yebi ke oza na tina munene na kati ya foyer na yo. Oza vraiment na tina munene na kati ya foyer na yo. D'accord yaya? Vraiment s'il te plaît. Est-ce que makambo fo esuka? Ye po foyer ba? Ce qui peut ekosila ngo esila. Ba non bazo sinalinga déjà mobali no asali. Na lingo se calme. Monisiko akuto na titi o c'est calme papa kota. OK, c'est calmé siko d'accord. Toko kota bonjour papa bonjour Bani koya bonjour. Bon Sanina. Hein? J'ai mon nom tout nous. Papa, bonjour. Bonjour, maman. Vous allez bien? Très bien. Bon, ça, Nina. Papa. Oh. Tu fais quoi ici? Bonjour, tout nous. Eza makambo moko oyo yebaka te. Esenga lelo yebango. Bon, maman, faut y traiter en Te. Yo traité maman mon abandé papa ça va télé comme ça yo traité nga maman. Faut yebango papa. Yo ibinga no sa musala na ngo benga nga mbango rapide boy à propos maman. Problème ezate bolingo na ngai. Yo ko traité maman na nga na ndako to za mo shona ba. So za problème traité benga nga na zonga na air sengeni. Eza makambo faut yeba, eza très important. Oui. Maman problème ngo zani. Bien. Problème ngo zani. Problème ezali madame na ekoluka biso aza na mwa soutien moke par rapport à c'est vrai que bobota te nazalaka mwa dire tozobota te ezobota te ezodérange yo te maman bon moi si na bali na mbongo vraiment napesi papillon na nga nyonso sikoyo tovandi so 200 déjà otosala mariage boye na obota te na osepela nde. Mais au tchaipe mal à l'aise en fait. Et moi aussi n'en a l'ingara. Azape chrétien quelque chose ba église to kinda biso mingi te mena ebi lo banzam. OK. Bika yana ba moment nyonso nzamba boko ya opesa biso ban. Mais koza na souci pour déranger ezali. Moi ba réalité ko tambola pe na tambola bo plutôt trop mais ba otala ke azana nga bien azana nga normal. Moi ba kisa boko ye pas ani normal.
On est là au moins confiance c'est ça et en Ok. Ouais. Bon, excusez moi na kota na moi intimité na bino moke parce que déjà tout ça et ça pour tout cas solution. D'accord, papa. D'accord. Je vous respecte beaucoup, mais c'est pour ata yo moko to moko na niveau que vous en a parce que madame a expliqué nga déjà. Kende bozala ya moko so bondi bosanga na kati ya intimité na bino so lingo kota mtu abowayo na o et pas na ye au moins et comment a fait ça. Cette histoire, ça te dérange pas de temps à autre? Ça me dérange beaucoup. Et comment la moi je suis au Bali? Oh, ça moi je suis dans apprécié depuis longtemps. Alors il y a personne dans la salle qui changer bon. Tellement dans c'est la bizarre minaye, ba caractère naïe. Je me souviens bien que na pour survivre naïe tout mon en sérieux. Mais il s'agit un jour so personne a chance non honorer. Na ko ki se pe malobanga na linga ko ko chaité. Mais si papa biloko ezokoma na ndako na nga na otuna te eza nini na kovanda ya mwana oswane eza nini mais so nakomi ntina niveau na couche na mwasi na nga kosala caresse tutu na ozala tonke mobali nzoto na nga etelema no mais so nakomi kopénétre kati na ye mwana kaka nakomi na faible siko biti yango ezalaka nini neti nga mobali boye okomprendre te nakomprendre te ti lelo na meki osolo na basali na nzambe na ndenge nyonso mais otalisanga kaka maleme nzambe ndayebi ningo mais madame azali na likambo il faut dévaler par rapport à certaines choses sans vous permettre oyo kae mpona ozonga su na question mosusu atona madame Ema, ton mari est là loko obaki olembi déjà oza na mposa oyeba parce que vérité eyedaka bacouple mpo bayeba nde nini baobunda bitu wayeba sana suki yebisa nayeba nini yango obombelenga siko bamakambo nde nalaka nayo tuni oyebinga bien oyebinga malamu oyebinga malamu eza na biloko mosusu na kati ya libala oyo yo moto olakisa nga biloko mosusu moto aprendre ngai oyebinga bien mais oyo ozosibir eza faute na yo te eza mpe faute no te eza faute ya motu te nayebisako eloko wana chaque temps nini badekolo bayaka chaque jour soki baye kofinga nga nabotaka te nalataka bilamba pamba donc nyonso totonisela nga na ndako eza mpona pamba yebisanga siko ntina nini ya mwasi oyo nga nazali epa na yo mwana te yo lembinga ozali so na mposa ovivre nanga te donc so olingi oboyanga fo benganga na baespace boye mpo boyanga plein air nakoki koboya yo te osiki ezakala teke nga na boya yo ye na boya yo ntango wana ye na moma oyo naza na ta oza nyonso na ngai donc okoma famille na nga première famille na nga eza yo nakoboya mpona kende wapi nakoboya mpona linga nani nakoboya mpe yo mpona tia na ye na esika na yo to aza te azali juste na mwa eloko moke je pense nga nazwaka yango na sens te elelo namoni yango nde eza na sens fo oyeba ngo olimbisanga je crois topartageaka nyonso ata mosu okenda oyebisanga je mata mwa mwasi wana alingai nga ntango kutu nasalaki ye boye oyebisanga obombelanga eloko te na respect na nga napesaka yo nasalaka deja otelo mo te mpo nayebi oyo ozali nazolinga oyeba mpo na tata mwasi ofongo osibiri lelo eza yo te eza nga te eza okoza mpe bata mosu famille na te famille na famille no loba famille na yo esali nini nga na problème ya famille na bino te natikana na eloko ya famille na bino te mama nauti oyebi biso nini sikoyo famille nauti oyebi biso atikala na niongo te je crois eza na eloko moko moko yaka boye bando lia nazobisanga bitete ata mwasi abengai nga
Mais na yebisaki yo te ke tata mwasi abenga nga nakenda ye na ndako na ye te otunaka na bona yebisaka nga bi te tata mwasi abenga totole na ye na telefone ayebisi nga totefise mwa mbongo moko me nayebisi nga bi te sheri nanga aza mbongo te wana ayebisaka yo bongo esaka bongo te tata mwasi abengaka nga nakendaka na ndako na ye ozengaka nga nakasa abengaka kutu mbangu yaka yabi akwe toni mpo ye na batensioni wana akomi kuna na kotia fandi ayesinga omwana nga naza na besoin mobali no adefisaka mbongo $1000 nasala nango bamakambo nanga bona toni nga $1000 osala nango nini mbongo ebele bongo bona kokai kopose bakestion ebelebele te yo moko oyebi tata mwasi miso aloba mingi ntango nayebisaki nga mpe te na ndenge mpe nazovivre na ndako nanga na mobali nanga na makambo oyo asalaka bongo wana eokoka te eosimba te apo ekotelema nanga tata mwasi nanga ayebisanga yo na mobali no ya mbongo wana osimba bana totala papa anzambe na ngai tata mwasi na bino ando déranger makambo baveste bapesa ye baveste wa mama weti omoni babilo mosusu eyakaki motema mabe mpe bilo mosusu ekomisaka bamibale bainfidele eza makambo tata mwasi na bango wana nake clair po tanto babilo mosusu nakoyebisi te mais amaltraité vi na nga asengaka eloko nyonso nga nakoki napesa ye napesaki akangamela mwasi na nga na napesa baveste biloko nyonso mais tellement ye aza tata lingaka biloko ye nde azwa nde mwasi na nga na esprit parce que babiloko mosusu nakipaka te nazwi nakenda kosombela veste ya sika namemela ye nazwi ye namemela ye nakenda peche. Mais quand tu as demandé à propos à Mamambo, son mwasi na nga esprit po ye nde ayebi nga kasi ezokote ezobima nyonso ayebi parce que nga na nga clair na mwasi na nga so nake nasali 10 francs na oya nalakisi ye 10 francs ntongo oye napesi yo veste ya sika osengi mbongo mwasi na nga ayebi so aza na eloko te to mobali na nga basitation ne mikolo eza eloko te okokoloba mango seke kobota na nga selema kobota ntina obota te ti bacondition eza nango ye. Ah oui, ça montre eza nero na solo. Ki mutema mabe bongo ko wana. Solo na madame na yo na yebisi azwa ki maloba on ka bongo la légère mais tango yo ko bika yo ko réfléchir à comme. Mais ngana za famille na bango te. Ana za mobali na ye na pesi mwana. Moi déjà mwana na bango. Bo pesa nga pasi boye. Soki boza sage te boza na kati ya couverture spirituelle moko te makambo so ba lobela bino. Ba mauvais sort no so ba bwa ke la bino ekanga bino. Ben précaution nyonso bakosala na nzela maloba ezwa bino mais est-ce que oyo bakei muta bokoli mwana kasi abokoli bakati papa na zaki te mais muta tangisi mwana bokoli ka ye mo mutalinga modire foyer mwana ngo kasi abokoli yango moni aza na moi pouvoir likolo na ye et puis aza pe tata boyo sko depuis kalo bombela nga mon point oyebisa ngo te point parce qu'à part ye famille na bino eza munene nga na bando benga batu musuna taisa moka na ba mususu yo zuli kambo bombe oyo oyebisa ngo aw nga problème bino te so ba moneke ngai na ko bala ote mais fa ba jwa décision esimba te ba bilo musu bo sombisa ngo double mais bo kende ka bo mano bo maltraiter vinanga nga na posa bana na kite na zo na ndo cho magato na lobelo ko ba bilo te me déranger nga mais osa moi sina lingi mais so famille na bino ya ba famille et papa na limite au côté na ni moi déjà moi je suis à choc à se ressentir déjà ba passe mon ba famille sous ya ba ndoto yango tango zo balo zo ki na ba famille mon bo il faut otalaka o bando blessé so comme lo ba maramba bo comme blessé so comme lo ba ki ba famille sous ba famille au côté te o comme siko ko blessé parce papa na ina tout na question moko je pense que boye awa tout ça tout autour ba ça na nzambe bo croire kana nzambe que ma kamnabino o eleka en tout cas moi je suis poni esika ya malamu pour que vous soit solution ce qu'on est aux aboy
Et tant que mon bal au monde à maman, madame, est-ce que ça m'a déjà dit, est-ce que c'est une pose question devant ta femme? En fait, dès que je suis na cause à la claire. Et là, quand on doit sentir que ça suspect. Na triche à moi, c'est n'angate. Alinga peu au couchaïté. Mais t'as tout son ameka qui koluka na bimano libanda pour na iba réalité. Et là, on est se passer dans nos autres nanga. Ok. Na luka chéri mon bouye et une fois. Na kindaka na couché pe na senti que na sali au mobala ko ça. Ok. Na bimina moi chéri. S'il vous plaît, Olimbisanga, et commission n'a pas pensé mon goûter. Parce que tu sais, na comment qui donc traumatisé n'a pas pensé nanga. Et là, il y a des gens qui m'ont balicité nanga. Na kili banda, na qui na couché na moi si. Donc, et comme si nga koko mati na ba 4 coups ou 5 coups. Na moi sali banda. Et nanda oluka na ba esprit nanga to makanisa nanga nanda okanisa ke moi si nanga ndaza esprit mabe. O eza kati na ye nde komisa nga bon. Voilà pour bombika c'est. Non koko lobate. Parce que na yebe ke en fait nzamba ko sunga po na expliquer que ah moi makamba nzambe na yebi nanga po na sala cop mo boy na ngana associé pe nzambe. Et kilenga. Bon, au moins que bando tasko épouse na on a mis so mi balé. Et eza na mi so mi balé te eza ke mama wete. O moni bilo mususu elekelio ekoko tindo pe na mama mususu. Na non na mi yeba pe. C'est découvert. Na yeba non. Est-ce que le problème est où t'as pas na nga po na nga te mo si nga zala na ba pasi ni bando yo déranger pas bande na malgré tout na tia ba stop marambo wana. Mais nga na senti so vraiment pour faute eza po na tika na nga marambo wana. Na linga osala ngote. J'assure. Te na tika. Tika. Azati. Et libanda chèrement azati na za na nga bo. Na za vraiment bo. Donc depuis na meka marambo wana na ko tala na linga mo si na nga. Donc so na lingi na kotisa isu babuzo batutu eko sala na boti libanda na réalité nde na santé ke na za na ngai. Na boti libanda après réalité moi si na ngai belingo bebisa foyer na. Yo na ko tika na natali la ka nzambe. Maman en tout cas est blessé au théâtre. Donc maman Lumbi est blessé au thé et blessé au thé vraiment. Je pense que Naza la place en Dekombali, na vraiment la place naie. Je pense que ça m'a sous supporter comme Malbanda. Mais ce tata moi c'est à combien quota? Parce que quand on parle de tata moi si, moi je pense que tata moi si. Sur les gens malobaloba qui ont un sac couleur, il y a quand même Kolongo là yango. Parce que ça malamu to boko limo ati moi. So ya Monique simba na ngote ngana za na mwana bon. Azwa mwana na ekasi. Azwa mwana na ekasi. So blessé moi ni moi sinon te ya. Yo mtana so sepela na bozo lo bozo ninga moi sinon so bozo basuma kamba boya. On se blessé, on se connaît vraiment très chaud, vraiment nassé à pas si ma casse na goloba. Hein, makambo le kanango eza facilité. Hein, eza vraiment facilité. De o bali mo so doté o lobi kuto pesi biloko mi balé boko mitina ba cérémonie minene le lobo fandi 2 ans pour na individu moko yo lingo boya mwasi. On dit melanzambe. Tata mo sa kota na. Moi ça cote. Moi je comprends pas les gens. Bon on a yoté ba bi ba opé ça yoté. Combien ba miko? Yo lilan. No ke ne kutu église obe ramba mbang na ya. So problème, on met en place à boende na o tel ça tout ma misuna yo. So likambo ye bisanga. Bonjour maman. Bonjour maman. Hein? Na boko lo boete, na boko lo so likambo ezali, benga nga pembe tantine, tala boyebo. Mais yo ye yo boko la mwana ngo ngo pesi pas. Yo balele wapi? Yo balele wapi? Na boko la ngate. So vous avez un problème. Pourquoi vous m'en allez de sa télé? Non mais yo mwana ngo yo boko le pesi sous na pas. Donc on anda coûté vraiment. Na sepe la art possibilité. Mais au quand il peut era prier à tabino mon. Maman Fandali bisabiso tozo libéro mba OK l'église. De na sepe li te so li quand bien pe mais ozo la pe bonne des problèmes. Nana kufi et l'homme to nga mo j'appelle monter. Fanda maman. Tata moi si fanda pas. Boité. Te tozo libéro nga pe en tout cas ma église. En tout cas soto yeba ki to gato. Ayebi bien lelo na sukula ka bakiti église. Ayebi nous ça na ça kali. Mais azo benga ngamba ye kuna muni azo lela. Mama so po meza bo yebisinga pe liboso ya TV bo. Na kota bala tsanga ba biloko bani. Limbisa biso.
ndenge to sali au bongo c'est peine na monter bolimbi c'est vraiment mais to bongo ka pour trouver solution ya kwa na mwasi vous savez bien le cause de perception pour beaucoup lié tout ça moto a beaucoup la moto pas comme a lobby moto alengela kaye parce que c'est mon union surtout ce qui moi na koli aza bien flair union surtout batu bazo boaka gloire wana nyonso ezonga pa moto a beaucoup bongo ya ebiso na nyokola j'ai manga nyokola na ça passe na dans une monde na agi ya na kufi na agi ya na kufi na 8 ans atangi nyonso na maboko na nga na bandiko bota baleki na ye na ye aza vie mtaboko libano nga na za na bango siko na nyokoli yote okoyibanga na miso bato po exposer nga ke tata mo sali obo te alobi te konyo pourquoi pas ki na ndako ya kobisa ma miso na ndako mama eloko bosani ngo ti na kolibo na basala nga ngote ata na nzela kutu na kima ngo batanga ba microbo limbisa mwana yo mima limbisa mwana je limbisa alo balikambo wana nyokola ye abali na maboko na alobi te konyokola ye ya lobi bongo te asa likamka moko oyo azo regrete oyo lobaki mama so likambo ezali pa koluka yo mutu mususu étranger o gérer likambo de sa famille et ça rappelle possible tandis que ngana zali poto solo biso monga mona za mieux placé wana e ya na butu e na moi na yakate mama wetse na obia ti ozo vandi se o tunze batata so likambo zemi ya kobota ne boluka solution te boma mususu oyebi te ko Kobota te abala ni karate mutu asali 2 ans de mariage ata boti te 3e année obota 4e année obota yango ndeza problème est-ce que yebi so pena ba réalité ni ele kanali conjugal na vous assure parce que tant ozolo ba 2 ans obota te 2 ans eza normal yana ba to bota puis après ba 5 ans de mariage mais problème ezali soki makamba mo ko se manifester na kati ya couple ata eza 2 ans tout est comme un cas suspect. Pourquoi? Parce que spiritualité négative est côté na kati. Parce que li conjugal na eza bien te. Ya wanda zo mo eza clair te. Aki kubukanga tata mwasi talanga mwana jemima a depuis na bala nazo bota te ko bota te yabi ke mwana nga abota tout va normal ke rapota te libala eza na sika. Est-ce que albuka kinga to sola ndenge abengi bengi nga boy. Po yo ze koni na fano to ebiuti. OK. Nitinga na ebiuti. Parce que nini ni yo likambo za ngwa munene bongo o eza secret ya famille akebenga mutu mususu to arranger biso yango maloba nini oyo yo oyebisaka nde maloba oza tata mwasi no bokoliye makambo ele il faut le faire biso to ça ben connu oui on peut pas mais le quoi to koti kaka déjà au permettre biso to kota ta mwa mukie to me kozuya bino ata mwa solution ata ya muki ata ya nyonso te ato koza satisfait te mais au permettre oyo kabiso yo lobi asaki tant ezali na maloba nini oyo bimisaka ya kobengaka na kati ya ndako mama nayebi te po natik nanga na hypocrite te ayebi nga bien nde na bokoli bango so likambo ezali nalobaka mbala moko na lobi o esengeli naloba mais nayebi te maloba nini oyo nga naloba na ye pona kanga ngoto na papier na bomba na chambre na ebaki na lobaka na jemima boy na yebi yango te tango proposaka ekasi nga na rappeler yo tango osengaka ye ayebisa mobali na ye adefisa $1000 tango ya lobaki ke possibilité eza te moyen na mikolo badefisa $1000 eza te yo lobaka olandiselaka nde likambo ye evantisela biso ya jemima likambo ye ona defa na eso osombe na defisanga mbongo likambo se leka ndo memi yango awa bazotuna ndo oloba oyebisanga maloba nini jemima oza hypocrite mwana na bokolaki oboye te po bazangaki $1000 ata opesanga mbali naza mbongo apoyaki yango bali na ye apesanga mbongo oloba te oloba kwani parce que na comprendre pe te bomemi nga oloba kwani po mambo yo pandisa yango tika oyebisa bandeko ya papa no musu te wanda obanga ye parce que mo bankenga yo côté na sala no eloko te na tuni omona nga dana sala eloko dana maitsa voix pa na yo o sala pete te nga na mwana no te nga ye ko bala mwana oza mwana na nga po bali mwana nga kasi yo na lobi non na maitsa voix pa na yo te yo zanga yo combien de fois nga ba monga na ide yo so moi si na nga yo expliquer que nga na za mbongo te mikolo na ndako nde sa problème faut le bele mambe
Oui, par contre, à moi, je peux pas. tolona to tsat yango mbongo ezanga. Ah, mais maintenant, le TV pour omoni ndoki nyonso soki ketela ya babombi ya kobata amibimisi ngamona obimisi. Nzambe. J'ai mima. Maweti na ebisho. Ngana zo bimso. Asenga kanga mbongo a chaque temps. Nazo bimso lelo. Na sunga ke na pesa ke mbongo. Soko kobomanga, obominga. Oh ya pa pesa maloba boya. Eh mama, kwese na sina lengi. Oh da mo bala kwa komi dana basi mususu. Ngai bisa basi. Na zali. Akokota te. Akokota maloba na te. Ya yo loba kinini kasi. Mama, aiko kanga ndoki. Yebisa ye maloba oyo yebisanga. Maloba oyebisaki. Ta una tombola saki na ngana zo. Mwana na yo bokoli ya peso explication. Ndele on a komi ndoki. Yo do komi ndoki do le pa na yo je mima. Explication za ndoki. Depuis tanyo so ngana bokoli yo. Na boyi. Ya na nga soufe atikeli ngai yo. Olie yanga ebele. Olatiti na festa papa na. To soma ko tupeta ko bata ngato ko tike. Mais opeka sapatu te? Ah sapatu te. Ya vesta kama oui. Babilo. Na kale so to lati so to lati so lelo. C'est là. Na mbo kale so na busa na pesa. Na lobi batata mwasi papa o bazala ki pona ozo feste ne bazala ite. Papa na ya kufa. Ngam na zui banda na sui na 8 so 5 na boko leti lelo. Tant ba pesi biloko papa. Pour aboti biso kami bali. Ba o batike baza ba cousine banane batata mwasi ti mususu. Tant lelo ya bali a bala. Ba pesa biloko. Nana zo konta papa na. Tantine Marita kuna ka super kaka ya tata mwasi. Bongo siku ya na wala tango. Te papa kuna eta na ka eta ka ni. Bongo te mama. C'est bon. Soki ne ba papa famille. Baza ba cousin na direct. Baza lisusu te. Oh, bozande boza nzela oyo ponaki yango na sali ngine deja ba cousin. Ba cousin ko ba botami na ba papa. Ba mbongo oyo ya kusenga oyo benga ya grand frère. Soki ya zate, soki ya papa na ya zate. Muto rolata veste na ezali cousin ya papa na ye. Mama excuse yo zali tata mwasi lata super ya tata mwasi. Mama yoka. Sko ndenga na dépenser na vie ya mwana. Malade. Ba classe nyonso mama sera pona mwana pour ozape mama moboti parce qu'on est na dépenser pour na ye ba cousin wana bazaka wapi pour ba contribuer po ba ya lelo na mbongo libala to na veste ya papa na biloko papa bango bazwango obongo ndenge bokola ki faut foot afuta yo ndenge biso papa na biso akokoli biso papa na futa papa na ngai nzambe na ngai to na futa mama na ngai est-ce que ça va bon j'aime na esa devoir ya parents papa zala ki bata muso ngo sala ngote ukanga ndoki biso problème na biso esa makamba ndoki te lobande maloba oyo lobaki nini tant ndeko alobi ke ana mbongo te so ngana bosani ya rapelinga yesu ayebisa koni ayebisanga boye comme na yo na mobile no wana ya mbongo wana comme boyo defisanga mbongo bo simba bana totala ayibisanga luba bungo pona ni bongo na be po obota te isama to izaka mutana na kanda te baloba te kando simsa kibiso mbongo to simbelo ndo oya ko seka bongo yango ka sikuna tunia okoma tina ni yokanga tunia tata mosi yokoma tina mo okoma niveau na ndini siki yoza mutema mabe oza ndoki wana mona note o baby slen so tunanga ki mobilicité pona nini naki baby sune mais ba maloba no mabe wana ekite ni nanga ça que me kalibande so simbe pa yo na passion nyonso na sungio na sali yo mbonga mono ko et pas nanga nzoto ne tele makateme pa basi mususu kete osola nanga oza mama osola no seke yo ndoki amutema mabe loba fongola ola mutema mabe atika kofuka maliboso na ye utamemi fina ona pasi ofuka maliboso na ye ngana na kangela oboye te yo maloba mabe bongo na mwana bokole poka mona pona $1000 ama ngam tu na bokoli ngam tu na boti loko ngam na lobaki robota te siko pe na lobi bota tata na retirer maloba nga ona lobaki na ya pasi onyokolinga na boye eza pasi ti mobile na ngapi mali na tuna reso esa onyokolinga boye pona nini ya yabo tika reso esa mama no silika ka so na besoin le coupa mwana amoni mwana compliqué na loba na epite na sansa mabe po ko malelo ki ngando ki boyeboy kala nyonso yo kolonioso ezate mama po na za mosali pe
bongo stadi na maloba mabe oyebi kozo sambela maloba otoloba rekanga bato yo oyebi yango soko lobi vraiment koza mosali akendo soko la bakita lukuta na église kuna ko mama tanyo songo na bokoli mondo na sali mabete na bomi ete na tangisi po mbala zo na bakalito azanango po nga mama na laki bien tata na ina laki bien oui salama sipa ninga komi boye nga na baby sai ma biso aboti biso ko mukolo se kasi yango na lobi boye yango na lobi boye maloba na nga loko bimisinga ndoki epa na ye ke bota batala yo ngambo ko na lobi kasi yo tata mo te kasi yo ka ote pour ka nga mtu na lobi non c'est pas bota luko nga na lobaki mabe yo zuta on souffrir bato ko ebisa o bota Comme la mobile ne soit tout n'est pas ouais une côté dans tout moi si na yé ils ont lembaka est-ce qu'on rendait compte ça on fait la conséquence à bon à partir de la prononciation no ekoka pe pour soi pas nga na yebite abetela nga pe lisolo moko tapa ka na bika ke koto pumbwa ka kono yebaka koto pumbwa ko yeba mwana ngoka nga awa ndo zoloba ke oyebite mais koto pumbwa ko yeba ke nzoto mbai na ngetelemate ndongo za no yebi bien ke ngana ndako na ngali bana sipelate ndongo za ke mosi au moins ndongo panda ka bongo stekanga parce démarche ni no salade ololo bele maloba mabe démarche ni no salade bo pe église mama wetu tuna ena nuke asa tunanga ta mutuna ke boni na mobile no na mbetu ne ba mama musuba tuna ta bana bango ke ndeni mobile aso sepelisa yo ndeni ni bozali ndeni asa tunanga te to yo da so da tantine na mbetu na kokate basala ndeni tango yo mwana yo tekana olakisanga nyonso olakisanga eloko te lobana ke olakisanga modi o ya makamba opesanga poussière oyo opesanga na baka tutanga nzoto nange kanga metikala bwena zo yango ndi likambo nango awa mato sona ndako ezata famille ezate ndo me yango memelinga awa ostambu sana na bande bana na ngai oza pe nzambe te ngisate pongola ne kama lobana oyo likambo bongo na tangi yo nabike bota amen kado bongo na zo bota sika makelele wana muningai elo na ko lobani nga so nazaki ko respecter moi sina ngate mena ngana simbi na nzoto OK donc respect na pesa moi sina ngo awa na moi na ba limite oza vraiment mutema mabe po au moins so ba mibali so ba na ba maîtrise te e ko tika pe na sa divorce na moi sina nga te bo sa divorce te non pesa par exemple mususu ko pesa met tendeti maramba bona moni famille na bango za sorcellerie po ba blocage ko kota na ndako na nga ba makambe belé lobi pe to koki obota tata moi si pardon ngai na eba ta mula na ko so na eba ta jour te na ko so non pe na ndako na nga ko tchaka makolo te o comprendre ko tchaka ma o tika ko mona nga jamais nga na ya pa na yo o tika ko nga za kuna parce que za mutema mabe mwana nga za kuna fona otala ko ya te so yenga na osalo mabe nzambe so yenga na osalo mabe ko sa ni ko so ba kamnanga to mama msala nanga papa est notre pardon. Papa est notre pardon. Donc, quand on a versé qui pardon. Papa, il est souvent dans la Bible, pardon. Tata, moi, si Kolobaka, qui a libéré moi, na libéré moi, l'obana, na retiré ça bien. Mais non, l'inga, tout en versé moko. Verset, on est pour permettre, yo, devant le monde, devant Dieu. Maloba, oh, bandeko, ya Rebecca, na ba parents ya Rebecca. Merci, papa. Maloba, oh, ya ba parents ya Rebecca. Maloba, ki likolo ya moi na bango. Non linga osana ngo liboso mwana parce que deux fois lelo na kata famille na biso et comment soki mutu abali botiki ka mwana bongo bokomo lobele maloba mabe oh eza biblique tant serviteur ya Abraham ake kozwa ndani oyo Rebecca et pas ya ba parents na ye ba parents ya Rebecca ba pambola Rebecca maloba na Genèse 24 verset 60 ba pambola Rebecca. Et ça même maloba on nzamba lobelaka Abraham na Genèse 22 verset 17. Tozo tanga na yo oko répéter maloba oyo na place oloba na Rebecca ozu kombo ya mwana o mima jemima oti devant cette Bible. Onsko mama makambo to ko ranja ngona ndako te biso moko des femmes mango boye batu nyonso bamona ki ngana lobaki na eboye. Et ça le loko abi paso atela motema nanga te limbisa ko expose nga bo deva batuke na zandoki te yango na lobi limbisa penza soki osana posa akangi ondoki te ye patika ko loba zandoki te saka malobo oyo bimisi eza makambo ba komo bika na kata foyer na bango so zaki ata yo posa ki na place amima peut-être réaction n'engeza ka
Mais le cause en innocent, tu es makambouté. Olobino kalikam na sa colère. C'est pas un problème. Dieu pardonne. Soy muta se repentir. Nzamba pardonnera mutu. So avoué na mabe na e a pardonnaka. C'est pas grave. Robi posa mutu otandra bilo kon église. C'est pas un problème. On lit la Bible. Tu répètes ce verset. Aux autres Rebecca. Zoatsa mon anayo. Otie mo na no mima. Olobi mima ngai. Naza tata na yo. Nazo représenter tata na ona pamboli yo. Na pamboli yo. Zala boe. Et ça simplement malanga. Je crois Genèse 24, verset 20 ou 60. Totangi yango, opamboli mo anayo, eza maloba, oh lelo tozo zanga kopambola ba na biso. Yoka parole ezo ebisa biso bo. Nazo loba, et puis obando répéter après ngai. Yo mo simbi Bible, obandi ko répéter. Nga nazo tanga après na opeso Bible, o répéter maloba, oh yo famille a Rebecca pambola Rebecca. Genèse 24, verset 60. Il bénira Rebecca et il dira, oh notre sœur, puisses-tu devenir des milliers de mirades et que ta postérité possède la porte de ses ennemis. C'est une bénédiction que le parent et le frère de Rebecca, de maman, est-ce que ça la fait pour comprendre ce qu'on a besoin de ma pasteur. De comprendre. Et pour besoin de on nous a individu mon kobo. Est-ce qu'on a comprendre de vous maman pasteur. On a lobby boui. Ngam na lobaki bota batala te kasi on a lobby on dit que c'est tout ko la français bible ne na lobaka bon na so lobaka na nzela ya lingala mais na lingi o simba bible yaya na lingi o poussa et tant que moi na doit s'humilier humilie toi devant parce que esa bénédiction ba parents na biso bazala biso ki au niveau kende musala moko boye ba fuka biso ba pambolio le roi le prince conformément à la parole. Longola kanda, mon frère, kita, oh, esa vie na bino nde boza ba jeune, ya sa bote, sa salivi. Bo loba ki deje sili. Ngana loba kaka, loba ka ngai mima. Nani oh Rebecca, mais esa Rebecca te sa sko jemima. Olobi jemima. Non, ba ngeza problème, que pour ça problème na été. Simba ya. Esa makomi na nzambe eza loi. Kasi loba ka na yo simba ngokabo. Na lingi yo simba ngo eza lokola ve. Pour ça, on a un problème na bangoti. Olobi Genèse 24, verset 60. Genèse 24, verset 60. Na place à Rebecca, olobi jemima mwana ngai. Jemima mwana ngai. Na pamboli o liboso mokili. Na pamboli o liboso mokili. Na pamboli pe liboso na nzambe. Na pamboli pe liboso na nzambe. Postérité non, c'est-à-dire kobota na yo. Kobota na yo. Ezala likolo. Ezala likolo. Ya bayini na yo. Ya bayini na yo. Mutu nyonso to akotelemela yo. Mutu nyonso to akotelemela yo. Akuta na nzambe. Akuta na nzambe. Na pamboli yo. Na pamboli yo. Génération na yo. Génération na yo. Généalogie na yo. Généalogie na yo. Na kombo na Yesu Masiya. Kombo na Yesu Masiya. Amen. Amen. Voilà, merci beaucoup. Je pense que le plus important, le reste, etikali na couple na bino, on a tous bonango, pour te aider bino, ndegeni beaucoup ko sala na prière, d'accord? Qui m'a écouté sur la papa, rien pensé. Merci beaucoup tata moi si. Merci beaucoup nzamba pambola bino, et loko ekendara bien et soukaka bien, vraiment que Dieu vous bénisse abondamment couple o ezala erré na kombo na Christ Masiya. Amen. Nalobia bokanisaki tosila te toye lisusu mama Clémence Kwamba Kabamba toujours idéologie ayeli biso lisusu Queen Clémence Talent concours make-up et coiffure professionnel deuxième édition et yambala oyo eza ya ofele nalobia eza ya ofele poete casting na biso elingi ebanda deja pona komisa benga na banimero oyo na lombango plus 243 80 84 20 140 plus 181 75 66 46 76. Yaka kotante chance na yo na batala ozali na yango kocha make-up pe kokanga suki yambala oyo pona ba prix à gagner tozali na voyage à l'étranger pe
Pe lisusu salon de coiffure complet ya yo moko. Nalobi ya yo moko kozanga te mikomisa na ba numéro oyo po ete eza nango gratuit ya ofele. Nalobi ya ofele. Ah mama Clémence Zambe apambola yo pona makambo tosalela bana ya RDC mobimba. Pona yango mama kamata bisu. Kamata lisusu.